parce qu'on a nenga nikela ilunga ba basket te ilunga ngande na boye na parolier na habité so ko memanga ta pa l'impérateur na megara relax na pesa mo ba idée na nga moko boye ta musa ko sepia na yango et ça la makambo c'est là que ilunga pe aza jeune garçon mo boya sola bien bon atala ke mutu aniro maratro atinara ye kende sala boye sokola toilette sala ba makambo boye bon atala habité mona mobali on a niveau comme ele au passe les makasa omi ko souffrir pour mona na ya et pas ilunga azarata na ba 47 panzi ezo mona na mabwe pendant la ta single mo noir ala kana Zoka to profiter na sima ba polémique ba zobati ba lukuta te yo soki leader au monde comme na âge ménopause comme luka ba makambo o créer ba problème mobo inutile donc so Thomas Karaté ngana za pour tanga comme mutu te na full leader mobo na ko full été ah papa oh orchestre papa société ba te belé ba kenda na bango to ke boy ba beti développer pa ba ke voyage mo boy ba ke ya ndeni Antonio ndeni to ka no photo na kinta ba mona et ça moi bien check to ka mo photo ba ko ya boy l'accès ba image ba ko mo l'accès ba photo ba kanga ina ba to ba senga ba na banzela ba kanga na ba photo Ebo Sanka Bon appétit papicho likolo kemba bon appétit nanga petit nanga bandala ndo nika nguba na wenza kimbondo Clébo RD Congo et fort FM César Gadi tu suis ton petit et bienvenue sur www.rdcongoinfo.net avec mon vieux César Ngadi. On est dans le bon car tout le monde est d'accord. Chérie, si tu es la glace vanille, je veux te manger. Bébé, si c'est la nourriture que moi je préfère, je veux te manger. Merci à la lumière, votre présentatrice. Hein? Nega boebi, fioya, n'éclairage narati à presse. Donc, bah, obscurité nyonso. On se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. La lumière quoi, la fille qui ramène l'éclairage dans la presse, tellement beaucoup d'obscurité, hein? Toujours imité aussi mais jamais égalé. Awako nde musala. Donc mission à bien, mission à cluster awa vraiment. Eh, tara pouvez vraiment vous sentir lumière, l'éclairage. rdcongoinfo.net 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 Nazaliawa, donc la lumière. Monde entier. Sepela TV yango. Sepela TV yango. En tout cas bande ko monde entier, lulanda Sepela TV. Sepela TV na banda ko ne peut ko sepela www.sepelatv.com. Sepela TV est la télévision et ma congolais. Yango nde mes affaires. Yango faisait des affaires. www.sepelatv.com. Fin. L'excellence. Sepela TV. www.sepelatv. Mbalo tozolinga kofinila muninga kwanga tetika mutu yamunga asomba kwanga na fina na ndenge bile kwa simbi soki ba pu asimbi akatlo kwanga ekulekiseli bungu tozolinga cette fois-ci ko ndamu kwa na mifina kwanga na ndenge na nga bandeko tozosenga Sepela TV yango wane ye mutu tu zo abonnement na yo signa abonnement na yo solo na bango On a pas information à Balé RDC équipe nationale. Voilà. Daring Club Veya. Billy Mama Zembe Lupopo on a nango wapi. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Oui. Lobo
couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, mais ça concerne tous les deux. Pourquoi même tu as sur l'angle? Expliquez, docteur. Docteur, c'est là où il est. À ce moment-là, qu'il a fait. Expliquez, docteur. Parce que aux kokate, nanda aux kokate. Docteur, mon père nanda aux kokate. Azo kokate, makam nanda azo kokate. Il y a un atelier pour te trouver solution. Azo kokate? Non, à kokate dans le sens de l'expliquer. Docteur, ils sont sur ça. Regarde, ça là, mon père n'a pas ça. Mais et à quand attention, pas stress, mais ça là. Mais dès que les avions là, assis ma kanga insulté. Assis ma kanga insulté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu, na cause fait fatigue, na je peux pas. Bon, il faut quoi? Ok, on a compris le pays, il y a un problème d'alimentation, le stress, le surménage. Ce qui est un problème d'érection, on a pensé à un produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les amis produits 100% naturels. Et ça, complément alimentaire, et ça, la vitamine A, la vitamine C, et ça, la protéine, et ça, produit beaucoup de mélango. En fait, une fois tous les 2 jours, la Katiwana, les amis là, 6 sachets la Kati, au Komela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la bien 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être, de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Amis internautes, bienvenue dans votre émission Les Podiums. L'émission présentée par votre humble serviteur Antonio Kauka, le Jarman de la presse congolaise. Obala Zanga Manaras de vainqueurs, chiffre-toi. Ozoye Wapi. À part na RD Congo Info.net. Donc tout le monde a .fr, tout le monde a .net. RD Congo Info, tout ça, nous sommes toujours un pas en avant. Donc nous sommes déjà lobby, nous sommes la lielo. Nous avons quelle image, Gradimouya, Ibenge de la presse, nous sommes notre cascade à Kaka. Vous avez information, la source. Quand vous avez information, la source, vous avez un artiste, un orchestre, un donc les longs de Bomona Awa, tout ça dans le stade du 20 mai. Baobayebi, stade du 20 mai, partout, Potara, RD Congo Info partout, Europe, Asie, Amérique, Afrique, Mobimba. Donc la émission, donc le stade du 20 mai, Baobayebi, stade du 20 mai. Parce que dans le stade du 20 mai, tu es solo là. Porte-parole, dans la bouche autorisée, il y a fait rigola. Tu veux mettre ma solo, dans les autres, tu veux mettre trésor congolais, tu veux mettre ma solo Kirigou, et puis tu veux mettre ma solo Angola, ni baki Angola. Donc moi, ma ramona sur cela, ni moins détail. Donc sans plus tarder, quelle image, Gradimouya Ibenge, tout ces pays ça va partout au bas de l'émission, au poto solana, tout solana de Gonabiso, porte-parole, il y a fait rigola. Oh bah bengi na combo ya garçon plaisir. Donc, il y a des détails. Où Italie fait rigoler. Où Italie va m'amener sur les autres orchestres. Donc, sans plus tarder, il y a Jenny AC. Depuis Paris, à Hollande émission. Jenny AC. Il y a un garçon plaisir. Tout le monde donc, tout le bébé était tout sur la naïe. Garçon plaisir déjà. Quand les là. Boni. Ouais, merci vraiment Antonio Nassir, yo mozomo na déjà c'est garçon plaisir mutama kambwa leki déjà boy donc na minitso pareza tomber state ya tomber da ba ebike mutama kambwa bimi. Oyebike lelo soto zuro bo pa ba senga ki mais neni tozo comprendre te. Neni pas faire o nanyo alongwe o nanyo bazongi nani boy. Tolingana na linga toke no tout droit. Qu'est-ce qui se passe? Trésor Congolo, ba longoli Kirigou à Longwe. Ouais, donc ndeko Antonio Moni entreprise Niostu ezana amibe konango ndenge zalaka donc Trésor Congolo R9 azaki na mwamba nonae mbano esili. Mbano na esili azongeli ba activité na ye ndenge zalaka atambola ki bien te atengama mwa muke yango sengaki ke il faut bureau et siège ba pesa mbano na ye mais na minute yo
bureau evandi ba CG Vasco Mabiala ba Blaise Polo ba Berado Prince des Amunda ba ya dada bango tout ba vandi ba tali qui était Tikaye azongira musa na minute nde na solo baboye et tant que garçon plaisir mutu ya makambu donc R9 azongiri musala na ndenge zala. Mais biso to landi une émission ça me dit pas Tony Coco. Trésor ailleurs après ce programme à lobi ka zongi. R ya kei tracing les aïe. Oh non, bana kini bana partout bolan d'émission to zongi si Trésor T. Aye ko lobaka ndenge na yemoko na TV to zongi c'était et le côté. Ce qui est que bazongi ici, on a une lettre. Bazongi ici était à un orchestre. Ouais, donc Antonio Moni, aux entreprises à Mounene, Moni, Sikania surtout aux entreprises à Mounene, Sika, aux Batbasalaka, donc ils ont un mois, Makambu, et Tambolaka. Donc, tant que Salamaki, avant les Kambu, au Bisoto, les Gana TV Toloba, tant total déjà sur l'équipe patron Abisso l'impérateur de la rumba congoliano, na Simanaye et Zalaga, CG Vasco Mabiala. CG Vasco Mabiala a confirmé Bisso qui a solo à Zongi. Tout ça qui bien informé, tout surtout il y a Mbalamo qui est tout le monde à l'équipe TV, Yango Moni et Zalaki Bongo. Mais comme dimanche, donc bureau Bavandaki, va siéger, va solo li après. CG Vasco Mabiala a bengi biso c'était un des années footballeka na yebo solo la qui si passion na ye s'il déjà azongili musa na ndenge zala sikoto betali solo Kirigo azara panabino ake maison mère azongi sou panabino ake quartier latin ezara nini ngo esala ke alonga na epa feri azongi alongwe mutozo tanga kombo wana azalaka pana bisote azalaki parolier na biso azalaka pire petit à Ilunga na sir boyebi Ilunga monde entier partout boyebi Ilunga azalaka pire petit à Ilunga na roni ke la Ilunga ba basket mais na ndenge ke salaka ke mutu bosalaka na ye banini anoni ke la Ilunga mais nga na zolo banga na garçon plaisir mutu makambo nga so na zolo ba makambo fo bondi makanga po ngam na sola azaka pire petit Ilunga nikela Ilunga ba basket parce que nenga nikela Ilunga ba basket te Ilunga ngande na boye na parolier na habité so ko memanga ta pa l'impérateur na megara ko lax na pesa mo ba ide na ngamo boye ta musa ko sepia na yango et sala makambo sala ke Ilunga pe aza jeune garçon mo boya sola bien bon atala ke mutu anyoko maratro atinara ye kende sala boye sur la toilette sala ba makambo boye bon atala habité moi na mobali on a niveau comme ele au passe les makasa o mi ko souffrir pour moi na ya et pas Ilunga azarata na ba 47 panzi ezo mona na mabwe pendant la ta single moi noir ala kana siko Ilunga tali habité moi na mbala ko souffrir le roi ko souffrir boté il faut na même pas papa social l'impérateur de la rumba congoliano amegana nu ko tala so azana makambo to tali makambo na ye to bité petit amso omoni yo no zabwe yo ma côté voix eza mobulu il faut oza la parolier ndenga oza parolier o sola ma solo ba pesa eloko ngenge ba pesa makambo ngenge azaka parolier bon isala ki to vandi na ye na ki parolier ndenge zalaka ke eloko nyos tu ezaka ta bo bandi yango ne bandel tisuka mon pc ngaki il faut ekatana yango ekatani ke to yoki ke ake na ko luka makambo na ko ba côté mususu. Mais garçon plaisir. Mais parolier wana. Eza loko to comme ça actualité te. Omoni biso bato tout bala pa na biso. Ata oniki la Ilunga ba basket mais soko longo ken orchestre moko boye. Ba valeur ba repesa yo osakana te. Ba ozwa marque donc ba bambio te loko moko boye. Et loko appelle quoi ba ramite ma pressé ya bamba bomo appelle tamso ebeti nzadi esimbite. Yango na ça patron mususu donc l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Niance. Aza les grands formateurs à former ba petit na ya omona biso to na makambo biso so to niate sika bato ba santaka ki makambo yali garçon plaisir omoni bato balanda biso balinga pena bazwa information pena tout droit omoni yo lobike Kirigo azaki neka onikela Ilunga ba catch mais Kirigo abwaki na basinga la bino abwaka na abwaka wana ezaka mawa azani muta ba catch eza mawa omena lobi azalaki konikela Ilunga ba catch Ilunga talité moi mbalo na okake pena moi ba idée moko boye na mekana ko mema pas l'impérateur amemi pas l'impérateur ayo qui est abi petit nanga nazo yoka yo mais ozo komate to meka na mo eloko mombo to meka na eloko mombo to sentir que azana makambute ozo mona ana makamute to bité yo faut tika la parolier
totie pe atikali parolier wana bon orchestre musu ndenge ça bon mazo bakri na ye bopesi ba merci ba bwaka bakri na ye nyonso bokoma ozwango bexa za na niveau wana te bexa za na kitunga ya bakri wa tambola na sima na si omona na god mo na sima mais jour monga na faire lobby pecho tanga zongaka faire lobby pecho yo asala bakri belé boyoka ngo pe batu musu ba faire ye mo loba ya oh mais batu bana bakri na ye bopesa batu musu tanga saka pa na biso akenda orchestre mo boete orchestre na ba waka pe bakri na ye batu musu babwaka kotanga comme orchestre mais pas la bino ce que ça le roi parler pas bandaka pas na biso mutabwaka krina ça te pour mutu loko bexi aza donc mystique wana mana bengaka nyamuna gera so ozwi mutu loko la blesse créateur yoka na kombo blesse créateur parce que mutu abongo ke oyo olobaki azwi cri ya mutu moko ya parolier moko abwaka yango aosala ngoni parce que na bi bino na Koffi Olomide bozana bokoma na problème tonde nini pour le roi a joué déjà Kirigo ça n'a joué bino musicien tant que pas boboya ko sala clip yango bozana na problème te biso to bozana problème à mutute batunde ba na problème na biso na ba problème na batute yeso mona ngai garçon plaisir na ki na orchestre moko boy ou bien na bois qui leader orchestre moko ata na télé biso ba na problème na biso na problème na bango te to na temps ba distraction na pa mbate mutu oyo soka yebi ki azo sala makamna ezo simba te akomi ko luka a créer ba actualité a créer ba actualité na ye na ndenge na ye ti erosi la ye ti akomona mebeti nzadi na ba makamna ye do biso to za na pona occuper ba makamna te biso o est important ezaki ndenge to boki lelo manix ezo sala makamna lelo comme hymne national tina ba église ba mo mba manix mais ba tebele ba boya yango fort ah wana lelo ka makambu ti manix chanson na moko eza na valeur ya album bele eza sur le terrain manix na si oza muto yo ka musique zo vraiment temps ya kolanda chanson wana oyo ka qualité à chant ou donc ndenge les pas draembi donc souka na chanson mais liboso bando boya featuring to moni bosa featuring na Jim Martins mais la bien mama ba featuring na ebite bino so boluka featuring eza soki ndenge nini ozwi Janspil le moko za soki wapi yo 5 bosa featuring biso sa featuring na Al Pacino na Simo Kilmombe biango l'impérateur Emanze mona Al Pacino eza featuring yo quand featuring yani featuring il faut la luka mutu mo tam so avanda soki na Brazzaville na ye to yembi na wana de featuring ah déjà mais ça là déjà na ko sa featuring na yot ya featuring te donc featuring yo bulango za ndene Al Pacino to sana featuring Dudu Kopo na Brazzaville to sana featuring kala ku bana wara ku ba masolo ku bandelo ba mate hein to tika distraction na kata musique to sala musique ya bien oyo ke ndenge lelo yo to boki chanson na biso manix ezo sala makamna yango ndenge ezo sala makamna ya sola yango wana ya te ko makambo boy makambo zo tanga ba featuring to banda yango kala eza ko eloko to kolobela te donc na si ku na rappeler yango ke o to sala na Al Pacino na si tam so bosana zomo isa biloko to rosutukela yango te to comme c'est en actualité te ke boy te to sala na musique zoka to profiter na sima ba polémique ba zoba te ba lukuta te yo soki leader au monde comme na âge ménopause comme luka ba makambo boy o créer ba problème mo boy inutile donc so Thomas Karate ngana za pour tanga comme mutu te na fula leader mo boy na ko fula ete na ko fula mutu za na tanga comme mutu te donc soki au monde comme na âge ménopause luka makamna ya musique na ndenge na yo sala ba makamna na ndenge na yo ko luka te na kota na carré l'impérateur de la rumba congoliano a rocha o kate ti o banda o lobby ti o lemba donc a occuper o terre occuper ko tout donc yango wana to beta skoli solo Angola ezande ni masolo ngo faire ba ke ba ko umela ba beta combien de concerts. Ouais, donc na minute vraiment Antonio Nde na solo na yo orchestre ça vraiment na kati Angola na sur samedi déjà to betaki première production na biso na kati ya Angola izala ki vraiment au pesi mwambwa boy l'impérateur tanga kota bani première chanson deuxième chanson Manix boye Mbule Bandi Mbula ko bande ba fanatique balingo ki était donc ba telemi donc ba comme isu ko ya donc na minute to tanga zo yemba podium ebukani concert katani et on se côté ki ko bandela lobby dimanche sous to beteki sous concert na Angola donc ezaki dégâts au pesi mbwa boy donc moni biso to abato makambu biso so to keye sika bato ba santaki biso to yi biso ya ko ba orchestre msutero ke sika moko boy donc ba keye bato bazo kipe bango ta ko kipe te biso so to yi sika au sentir angolais ningani
orchestre nini tanga ta soso banga ngana muto na robanga te na mona muto robanga sanga te po papa na nga l'impérateur ayebi ndenga façon nga ndenga fulanga donc muto ngana robanga sala te na pe na tanga tanga ba komba batu te po ezana batu musu ba kufa déjà kala ngana tanga ba kombo na bango mo sekuisa bango garçon plaisir qui te chose au salao un jour le moitié ngana le moitié yebi mbulo ngana fa na orchestre ngana za na orchestre na yebi secret musique ndenga sala na orchestre ngana kwa mfiete na wanvie ni na orchestre wana tokenda poto toteka disque to voyage aka siko nini na lugani mais babi pe bo voyage mingi te ah papa orchestre papa société ba te bele ba kenda na bango to keboy ba beti développer pa ba ke voyage mo boy ba ke ya nini Antonio nini to ka no mo photo na kinta ba mona et ça moi bien check to ka mo photo ba ya boy l'accès ba image ba mo l'accès ba photo ba kanga ina bato ba senga ba na banzela ba kanga na ba photo nani kasi te panza e ngana zana tawana te ya kufula ka bato ba kufa déjà na la musara bango ngana zana tawana te nazo loba ndenge makambo nde na mona ke salamaka ozomona nazo loba makambo e salamaka donc après Angola wana nde to beti to sali makambo wana parce que tozo kota dundu so to longo dundu te lukapa to longo lukapa to enjage donc toza na 7 production na kati Angola so to longo Angola to kangi bagage to Kinshasa ko ya to ya Kinshasa to repema premier jour deuxième jour troisième jour to kangi bagage to ke Tanzanie wana toza na soirée de gala autour betana avec l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Nyans maître du temple to zala wana na kati ya Tanzanie bana Tanzanie bozala calme donc na minito monde eza manixier Boroka Manix, donc Boroka Siline, Boroka Beki, Boroka Barumba au Bolingaka. Donc, Tozoya wana après ceux qui te l'ont wana. Nakata Tanzanie, le 2 décembre, Toza Nakata Kenya sur demande à maman. Moni côté wana, tant que tu betara concert à $1000 Nakata Kenya. Nakata Kenya wana, bato belé babenga producteur nini, betsa petit mois tour ndenga salaka et sala moi bien banini. Babenga bango bokende bobeta bakenda boye babeta boye donc mpiaka na mpiaka donc eloko osa eza esute bakomo memati donc ba même ba cameraman na bango toki na cimetière Kingandi ba filmer toki na cimetière Kingandi ba filmer toki na cimetière Kingandi ba filmer ba yakini boye lakisa ba image ya makambo botu ko sala izate bakomo lakisa bango ba cimetière na TV tout ça la musique tika distraction tout ça la musique. Tout le peuple congolais a compris que belé na kale ala make o kosa bango loro moko yo filmer loro moko yo kosi tala Kingandi yango o cimetière Kingandi o kosi bango pe mais le monde évolue na ndemo osakana te pona kala to zaka na WhatsApp te to zaka na Instagram te to zaka na Facebook te ozomona monde ezokende donc to na temps sous ya kosa ba fanatique na bisote ba fanatique na biso ba comprendre mage beta musique na yo ya bien ba osepela na yo ba robina ezate ke to koma kokosa bango ngana danser ngana za boye ngana za Kingandi eloko te to tika lokuta mais est-ce que yebi ke bato aseka kabino to loba ba seka kabino ba bi ke bato aseka biso na ndeni to bokende te bo beta pe solo mo azeni ya États-Unis il est kaka bu Nekoranga Antonio donc ma États-Unis za ma moyo rolobela ngote oto comme ça actualité te lelo comme na mwana nguba robeta développer na ye à États-Unis so ze loro moko yo comme ça loro futa mbongo na ye eza loro to rolobela ngote okomona ta mwana ya wewa beti développer na ye bazoli prise en charge na ye à États-Unis mais ceux qui orchestre bozole la TV biso to États-Unis bozo kumisa ngo bato ba oseka bino États-Unis ze loro tenga na to tina mosina bana ba uto gagner développer bato gagner développer ba ke solo parce que yo zo palpiter États-Unis c'est le roteur garçon plaisir ça biso ya solo to lobino kapona nani momina lifanto baki ngana zo loba ngana za mutu ya makamuso na zo loba boye faut sentir que mutu makamunda zo loba ngam na lobat do tanga na loba na manche ba monter pas faire rigolo futama ah côté wana donc na ebisio ndeko na Antonio ngana zalaka na vie dame vieux zarama qui est jeune bavanda na ba coin azo beta dame moi fekodi banini mais lelo grâce à l'impérateur de la rumba congoliano alongola na chez ba parents alongola ngai na ba vie ya ba makambo ya ba malewa alongola nga na ba ndenge moko boye lelo yo na koma responsable moi sina bana ndenge ba uti ko kende États-Unis donc ingo laksa ke faire rigola pa na ngai aza donc na ebitende na roloba azo sala makambo na kati ya vie na ngai osakana te
sozo mona ke lelo garçon plaisir moni na nzela beti mo sentir make au moins na l'impérateur et là ça qui nda ko tata nga nyoso yali mambo ba salaire donc eza makambu ya mike le biso ça la make vandi boy donc l'impérateur a bengi yo donc au l'équipe palo surtout boy 1000 mbala moko donc et transformer vie na yo garçon plaisir au moins mamolo ba biso to ma casse in archive au moins image biso to bomba ba image fort au moins la musique na biso ba ko ko sa biso trop beaucoup kumisa ko lo mambo ebele mais jour musu susuka boye oyo bandi beta masota la kutu anope sanga ele roté mais lelo yo mozo confirmer ma munyoso mais un jour e changer te ko maketa la boeta bando futanga te nazo kemba mambo ebele mais Antonio na si mutu so azo kemba so zo tala na yebo yo sentir que mutu azo kemba tamsu ngata ngo tala nga déjà boyo sentir que mutu yo azo vivre tamsu na maele na yo moko te papa donc na habité na roloba rosala ke na ofana na kwa moko boye na obeta dame na zora salaire te et le moko te après na lobake na mayele na nga moko yango na zo koma boye eza pona l'impérateur de la rumba congolienne yende mutazo façonner ba petit na ye ne zala ke moi fin du mois les capables CG Vasco Mabiala zo moi un peu na yo continue moi parler provision de mambo ya la donc wana vraiment pas na ngai na habité o na robenga ye na habité o na robenga ye donc aza mystique mutaleki azate garçon plaisir idole non na masola ba porter parole les années bon idole na nga na masolo na habité porter parole nini nga na reçoit maza na idole na nga pas arrêter pour nga na bima na ndenge na nga moko lelo garçon plaisir mutamagambo azana muto te ya idole azate ata muto sepela na ye ke c'est moi muke neti muto nga na sepela na ye o mama na zwara ta Rolanda ye eza wa fe na Blanchard Mosaka je suis na talier vraiment na sentir que makambo yali pour nga ndima batu ndima te nga vana ndima fo na sentir que ozana makambo so ozana makambo te na ndima ote fo sana makambo vena saka na pesi mbote nako ede yo otangela ngai et bon merveille ram wana bana o mwana na Melissa Malibele donc na zoye na China Mkongo na mema na siete oza mutu fo zala boye donc mutu lo nga garçon plaisir so na komi ko envier mwana nga na boti izalo ko na komi na suka na komi na liwa mamoso beza solo polo bibi so beto luka aloba luka ya bisa na zaina plaisir abike ya za papa o ya boti yo o abexa na bandenge nyosto donc yom to forma ngai wana mwana o ngai na boti so plaisir ko sa biso ngam na zo ebisa ngana ko sa mondo ngana bandi TV belé o mona lelo ba mo ba TV ba fanatique nanga belo mona ko re ba lekaka lelo mbanga boye ba fanatique e bo sanka wana petit papicho likolo kemba wana petit nanga bandala ndo nika nguba na wenza kimbondo wana petit donc yo wana kaka oboyi merveille rambo oboyi lisusu sankara baza ba petit ngai ouais omoni bato lokwa ba papier le prince ando sala machine nanga ya fufu série to betara voyage mona l'impérateur ta na yaka na pera moi quelque ba monter dans la machine à fufu na chango wana bon papier le prince lokwa zara jeune moi ando souffrir trop na quartier na lemba wana na sola na ba normo bazula ngai ando nixela nga fufu motangi rojenga ndo te alitaki te ngana kotanga bakombo pe abat na ndenga lo yengete o eza garçon plaisir ngana rapa l'impérateur kotanga sa bakombo na ndenga divagation te hein amona ede ona tangeli otanga sa bakombo yo sepela ona tangi te c'est important te ke na tanga bakombo na bango donc na kotanga bakombo na bango te ona tangi yo kotanga sa bakombo na makasi te eza ngam na lobat na ede po yo zolo ba te oro ede ngate donc nga porte parole belé po bato bayebi ke tona porte parole belé ba o ba se belé wana donc eloko na kosenga na bango ba foxer ba sala musala na bango un jour nzamba osunga bango pe donc naza na temps o teki na roluka ke na ndo tanga bakomba batu na fula batu na fula trop lelo be misusu ba roleka boye ba robando wanga na ngape garçon plaisir to komi passe na suka na ebité tam sozali na likambo nga obimisa o peut-être na tuno to koloba et pour pesi numéro de contact o muta so bani ba contacter yo o pesi pe programme asuka bongo to kabona
Ouais, donc Mikolo vraiment monde des arabes manixé na sur bino mon mona qui manix yango ne sur le terrain zo salara marambo zo esenga qui il faut ça là yango lelo partout vraiment tina kati ya ba église ba mo koyemba ewa otonganda ko étage talakata ya masonte donc manix donc et kanyimbo ka to se ba manix o sa makambo o esenga qui il faut ça là yango moni lelo chanson wana moko ya pambeza na valeur ya album eza sur le terrain donc na osenga kana ba fanatique na biso boko tara na YouTube ndenge za la rara bo cliquer bo ka chanson wana manix bo ka message eza na kati wana bo za la décité wana vraiment ils ont annoncé déjà ba couleur ya nouvelle opus na biso qu'est-ce que j'avais dit o nazo benga yango album des albums album lelo au peuple congolais peuple africain partout monde entier baza kozela chaque jour ba komila nga na page Facebook na nga bazo tuna ndenge ni masolo zo tambola donc bo za la calme tozo sala bino disque wana na mutema moko moni biso tant to sala album to sala album o etigalara to sala album o tezara ke succès ya une semaine pan et silimba la montée sotali lelo yo banzembo lokwa ba qui viva verra izana makambu nango sozoka qui viva verra o sentir que nzembo zoloba oki chanson lokwa maboko pamba donc o sentir que chanson vraiment donc yango boulere lokwa album mo to bimara kala troté mais yango wana nde makambu donc biso sara babilo mo ele ga inapercité numéro de contact et puis dédicace. Ouais, donc numéro na ngai ezaka ki na bato tu balinga nga plus 243 ve na nga Willy Moucheni code Mboka 09 94 620 456 plus 243 ya Willy Moucheni 09 94 620 456. Quant à moi vraiment pour na boire kaka bae bangai o bazaka na ngai so Nathalie na moni mabiski ku papa social papa correct donc mutu azo sala makambo zo mona na ba jeune aboye baza vraiment ba jeune to robo la bango ba fleur ma biskia ku umela vraiment na pesi mbote pa ya fiston bala boss papa na Chanel na pesi mbote pa ya Féroce Poto bilele na bilele lamba na elamba Féroce Poto donc na pesi ba mbote sikaza na Panama na pesi mbote pa ya Blaise Fashion na Lyon na pesi mbote pa ya Nechapindi héritier fois match congolaise Brigitte Wabi tata moi si ya bana ba mbote sikozali odi banga Yadada Berado Prince des Amunda John Santiago Coco Swag donc na minute yo kamba bana Paris na bike mikolo ba benga John Santiago Gaxon Paris donc merci vraiment Antonio merci pe na batunios tout ndenge boye ko assister nga lelo vraiment ndé nazo sala mission take mutu ya makambu soda o ya l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Nuance Mr Love Love. Ouais, c'est bon. Oui, que moi 2 minutes cigarettes na likambo fa to tuna yo to bosanaki likambo ya Zobozi to ko ki li seulement boya 7000 so $8000 8500. Ouais donc maramu ya Zobozi aza frère na ngai aza collègue de travail to travailler na ye aza vraiment jeune moko ayamba ngai tang na orchestre oyo vraiment asala donc aza muto ya biso to salaka na ye vraiment pendant moi tozaki na etamula iti akufi azaki toujours kolobelaka maram na biso na bolingo oyo vraiment patron na ngai Jésus de Nuance papa social azaka na yango akoki kotika ye bongo te tanga yokaki sango wana esalaki biso mobimba groupe mobimba pasi vraiment yango azwaki atindaki contribution na ye ezaki bongo $8500 ekendaki côté Angola wana pona kokunda Zobozi donc tozaki vraiment na mawana kati ya motema po omoni muto bozaki na esika moko akufi eza eloko esalaka pasi vraiment tokoki kobosa na Zobozi te po aza muto vraiment abunda na kati ya mouvement na biso. Est-ce que ça pena ya solo mais ngata na sola na sola no ngana kwa ba porte parole musuteke ya lukuta azo kemba comment yebike ya lukuta te ngana za papa social biso patron na biso à l'exception ndenge ya kokosa te biso toloba makambu oyo ezali donc oza muto yebi makambu so oza na ndeko na Angola benga na Angola tuna sango nani auti nani leader ya kundaki Zobozi ba weso l'impérateur de la rumba congolaise ça on peut prouver muto te pas biso to kosala mamaki ba boaki si tout ça te biso to kosala makambo na te to ba niveau ana te ba niveau biso to na ngo eza ba niveau comparer biso na bato ba kufa déjà te bato basilangala ba koluka ba succès na bandenge moko boye biso kotanga biso suna bato wana te biso fo yeba ke Zobozi za muto a travailler na biso to vana na etamulai esengi ke lelo yo nzambe azui molimo na ye il faut to kunda ye na bandenge moko boye ke etant ke porte parole azaka na kati orchestre na biso to zana loko to reprouver mon kilité po to sala maramnios tout. Merci beaucoup. Donc na kansi l'essentiel to sengela to yoka bana partout Europe Amérique Asie Afrique pe na kati ya Kini na sike mo ba détail na mambo ya trésor congolo mambo etala ki Kirigu na mambo ya matanga Zobozi
et puis information à faire na si moi détail na mike bozuango boy bi ka ke minute ezaramo muke potala net donc to ceux qui wana moi l'essentiel il fallait to beta to so na garçon plaisir nga pena singo merci mingi nganem na osengo biso temps to so la na nganem na osengo merci po yo mto yambi ngai. Merci vraiment Antonio, merci pour le caméraman Nabiso malgré tout moi combo mon boulot. Merci pour na yaya mana moni yaya ba telemi donc ils ont l'accès garçon plaisir mutamarambo azo sala marambo. Moi na l'impérateur de la rumba congolienne quelle image. Donc ça bangora. Merci. Merci beaucoup. Kitoko. Na yebi ke émission oyo et c'est pelisi mingi. Petit na ngai Jenny AC depuis Paris. Na si c'est pelima salanga Wadi Makinda depuis Lyon. Master na monate Joseph Makinda na monate master tozozela rabiso na bakeli image na bagradimo ya tozozela na pesi su mbote na vena nga Joseph Pofakisimi premier na Londres na pesi mbote na Fernando Finda Abraham na bossa TV na nga Adelar Njoli ingénieur Adelar Njoli depuis États-Unis Japon Uston ya kota rabima Adelar Njoli ya ngona bossa te mame milinzema motema tous pepela mbetolo na bossa ni lisusu te triple option Maria Kauka la couleur la lumière et beauté infinie ya ngona petit nanga oyebi na petit nanga Derek PC ya moto petit nanga Christophe Katende depuis Fixid mote petit nanga Archim Congo depuis Tunisie ya ngona mote lisusu mingi na tissu olomata yo ngona na pesi sumbote na mala masalanga mala ministre européen master nga imala premier ministre européen na pesi sumbote na éternel Serge Abou qui vivra verra depuis France éternel Serge Abou qui vivra verra yo ngona masa yo ebika bato baleke belé donc sur 8 to baika migolo sur la terre biso to so isote tu solol on te solol tu ne solol pas on te solol pas donc il faut solo la rabino bobika nezara Jubek Bukasa depuis Bruxelles na bosani lisusu te Ambo State ya Sunda bino boyebi to suika wana nga le germain de la presse congolaise mobala zanga mbanda na tiki bino to isa bino biso to cascade ka poto la sabino musala keli image gradimo ya ibenge to saka musala poto la sabino mamunyoso information bozo ngo ya sir na RD Congo info po biso to kota na source donné to yebo to soina garçon plaisir do za source pas à porter parole ya fait rigola donc mamunyoso eutaka kuna ye mutapanzaka yango donc yango to laxi bino musala to sala to yo bino ba détail na source ka ndenge sala donc mbote na bino nyonso na ba ona bosani na ba ope ba sula te na pesi bino ka mbote to kuta bino na numéro mususu ya après ciao. Congo